Sasa oya linga vote kimbuta kanisa fulu. Kanisa bafulu asayo avo pesa kimbuta voix. Kanisa bafulu. Makamona zolo befo kata ngo chango na WhatsApp. Tindela bato. Yo muto lingo vote kimbuta kanisa fulu. Olingo vote Thomas Luwaka kanisa veni université Mombele nzele ya lagate ngaba makala kalamu za lagate. Kanisa avoke no vote Thomas Luwaka. Olingi ko voter Shadari poursuivre la continuité. Kanisa passe à lipo. Des fois la tongo zo futa mbongo na poko. Des fois zo ki mama lipa. Kanisa. Kanisa bato kindele nzele za kasute. Ba tu de bo kanisa. Ngaba bo kanisa rosi. Bo kanisa rosi. Donc il y a beaucoup de choses à réfléchir avant que nous puissions voir dans Shadari. Neto za bo atana butu. Na bibembe bako voter Shadari te. Bato bakufa bako voter Shadari. Bon na bo motona la voter. Ate bembe ko voter Shadari te nana ko voter Shadari moto azalité ya omoni ba pasteur botika batu libre po biso batu tozonyo ka nous qui venons à l'église to ka batambo na biso to futa dim to cha offrande yo pasteur oyebi passe wana te passe yo zaka ko bondela la butu pona démon mais pona dim yo oyebi passe wana nous souffrons pour prendre cet argent pour venir vous donner donc bobima na makambo botika biso. Nous sommes des citoyens, botika biso moko to za responsabilité na biso to voter nani. Ko kende to liembongo na yo na ndenge na yo komi ote frère Shadari. Shadari ça comme frère église. Yo somona Shadari longa Shadari ko za ba frère église.